Mbote bipa ibiso bozuli baku ya kwanda biso batata ba mama bandeko na pesi bino lisusu mbote boye imalamu na sembo ya mokola lelo ndenge tolobaka yoko sembo emiso ya lisolo sembo emiso makanisi sembo emiso bitokutanaka pona kobeta politique pe masolo masusu na tali kita ekolo. Merci de partout oyo bozali kolanda biso. Merci na équipe technique to remercier bango parce que c'est grâce à bango nde bino bomona na biso na ba etando ike Rodulu Wadi okupar bola sous le Mboyo, Serge Kouilou, Mike Kamwaka, Guy pour tous les grands maestros. Batata ba maman bandeko avant, tout le masola le lope avant moment na mobiangani, otozana e awa. Na banti eza rappel, boyebi que Canal King Télévision, na Canal Congo Télévision, toza bongo na matanga, to tegi ko perdre Patrick Palata. Boyebi malamu, Patrick Palata, ancien directeur des informations. Il y a Canal Congo Télévision, Patrick Palata, ancien directeur provincial. Il y a Canal Congo Télévision à Congo Central, Patrick Palata Tika Gibiso. Kasi, ezalaki lobi mokolo ya pour le lot ça jeudi, ezalaki lobi mokolo ya mercredi, nde nzoto na eutaki na morgue ya hôpital ya Njili, ba transféraki yango ndenge boza komona ba photo Mike Kamwaka zo proposer biso, ba transféraki yango na morgue ya clinique Ngaliema et pas wapi nzoto ya Nkondo Patrick Palata ezabongo na ndaku ya Maliki ndenge bozo komona ambulance yango na ndezo kitsa nzoto na ipe côté la morgue ya clinique Ngaliema. Il y a une commission, une équipe restreinte, donc une commission ya obsèque où ezabongo piloté par ya confrère na biso Élysée wa Marakiza azawana na moni ba Amadeu Bazali na moni ba Mama Denise Poiti Bazali batebele Bazali wana oyo commission les a constitué où ils a kolandela bongo matanga ya Patrick Palata Kalate na banzi Yohana Patrick Palata que son nom repose en paix. Kalate na banzi beaucoup soit programme ya babsek ya Patrick Palata nzoto kobima mokolonini bakokunda yango wapi commission na oyo eza dirigé par ya Élysée wa Marakiza ekopesa biso programme. Kasi bato ya bitema malamu oyo bayebaka mosala ya Patrick Palata oyo bayebaka ye déjà baza kokota loboko na poche po na kokende kokotiser ya bango quelque chose oyo toyebi oyo tomoni eza bongo ya honorable Jekoko oyo bozomona Jekoko Mulumba dit 48 heures élu ya commune ya l'unité candidat vice-gouverneur il y a ville province ya Kinshasa yewana kendake pa ya président ya commission ya ba obsèque ya Patrick Palata Élysée wa Marakiza ndenge bosa komona wana apprécié enveloppe contribution ya honorable Jekoko $1000 ezana kati ce n'est pas un secret ou à contribuer. Je crois que Batumisu Soupé bakoi kolanda lokolo ya Jekoko Gérard Mulumba dit 48 heures député provincial bouquet de cotisé ndenge honorable Jekoko sali na motema ne malama zalanga nango ndenge ayibaga Patrick Palata yewana apesi Élysée wa Marakiza président ya commission ya obsèque ya matanga ya Patrick Palata contribution na ya $1000. Alors d'autres politiques Patrick Palata vous a servi batupé nous sommes motema malamo bokende na commission wana ya obsèque ya Patrick Palata ndenge Jekoko auti kusala ndenge bozomona na ba photo Mike Kamwaka zo proposer biso be pesa ya bino contribution honorable Jekoko Mulumba yewana pesa ya contribution pa ya Élysée wa Marakiza pour na matanga ya Patrick Palata. Alors tout cela programme président Élysée wa Mara Amadeu na batumsu bozana tout cela programme ya matanga ya Patrick Palata honorable Jekoko na l'axi exemple na ye que son âme repose en paix. To banzi pe que président de l'Assemblée nationale honorable Bosoko de Poanga a na cotisation na ye ou doit retinda ata délégué na ye moka qui n'est pas Élysée wa Marakiza pour apesa été contribution. Patrick Palata que ton âme repose en paix. Blanchard Dikambi cordon ya celui la communication ya Assemblée nationale Mote Ndekozulu. Voilà. Na Blanchard, tout solo la activité naïe, parce que la commune s'est déployée à travers quelques communes à Kinshasa, mais la grande formation, Mbosoko d'un point dans ce dimanche à l'assaut, il y a stade Vélodrome, il y a Kintambo. Après stade municipal de Massina, non, après Kaluka, après stade municipal à Massina, Mbosoko d'un point à l'assaut, il y a stade Vélodrome, il y a Kintambo, tout solo la
na partie na deuxième partie émission na biso Blanchard Bikambi azana biso awa Blanchard d'entrée de jeu oza elenge mais pour moment na ambitionné de se baniko yebana e baniko yebango dernièrement tu étais on ozalaki na monga fula descente ou ça laki na monga fula to ba image tout à l'heure mais importance na ngo ezalaki nini nécessité à descendre to ezalaki nini. Merci Ndeko Zulu. Obi bambiso comme de ko yebana bambiso ya nini ya repostuler donc obi otolo ba ke na za elenge na jeune ils a quand même un peu fierté comme on a un jeune garçon aussi comme moi à ma responsabilité au azana ngolo na niveau ya presse ya présence en nationale to na Assemblée nationale Mobimba bon ils appellent ça on a bino vieux d'abord on a des qui na zo émerger nazo kenda kaka na message moko bisika tu na otambula bandai na masina masina avec mbanteke ce qu'on a na monga fula samedi passé donc so ndamba sali grâce au meeting après Sili ça mène to banda na kota ba kalma mbudi ti na obeta Congo Mobimba. Mais quel est le but poursuivi? Il y a pas de sensibilisation. Il y a nini Blanchard Bikambi. Président Robisanga na bisa ba jeune kinois o na ki kutana bango ke to na mbuka ga moko. Moni tina na tambola ka nyango wana. Ko kenda ko za bilingi ya côté wana que mbuka za na difficulté. Ça to ko boya monter. Mbuka za na pasti to na ba difficulté belé. Mais e ko ki ko longola biso bolunga ya kibo biso ba congolais. Ce n'est pas dit parce que Ndeko Zulu voulait à la tara mingi na place à la tara on a chaque jour la tara bazin na non le ba bien on a la tara bichulix c'est yem la tara ngata la tara c'est tout tanga kat comme na isale l'autre on la tara pas Ndeko na biso comme ça na maman na fifi bashala na bangal on la tara pas na ye kinga la tara bazin te kena koma ennemi na yo pour la tara bazin non chaque chose a un temps. Ce qui est important, la descente na biso zali ko sensibiliser ba ndeko otu kutawana obinga zali na esprit ya ma metali bombe to ba na metali bombe parce que il faut to ba ke biso ba jeune to zape na par responsabilité na gestion ya mboka parce que les autres talibans institution presque mboka ba kondiwana ba comme dans mikolo mais tout autour na bango ba travailler na ba jeune. Mon n'est pas présent à l'Assemblée nationale, directeur du cabinet, c'est un jeune. Memba. Babisou Baoyo, c'est un jeune. Azana ba jeune et belé, ils avaient façon d'encadrer aussi jeunesse. C'est que ceux qui bisou ba jeune, tout bani d'ako bébé bisabo mo inabiso, parce que le Congo, ils en a pas si. Parce que Congo, misa les athées, parce que Congo, mboka qui to côté, bas salaire, malonga za bien té, to komi koko ta ba pratique koko détruire mo inabiso. Lelo oyo. Au banomela bombe au BBC cerveau na yo au BBC santé na yo au BBC vie na yo peut-être ndamba nga pambola o na 2025 mais na 2021 parce que au ligne na fatité au banomela ba bombe 2025 écoute le rabo au tsali kanté la terre n'existe alors mon tina no kina do ça va master que na ba capitale kina pour ba quartier mo un peu reculé parce que kuna neska ba mabele zadi. Il faut que tu il faut que tu aies à l'attendant l'état ça là. Beaucoup là 55 villes, il faut que ça va jeune, il y a quartier wana. Bon, on faut pas ça comme ça. Il y a quartier là bon. On va vendre mon affoulaté. On va vendre na côté na kende kianate. Maintenant na keko pèse que ça la bandeko ba kuna moi lisungi. Ils a pas que misala au photo ça la kuna. Ils a dit bilenge ya kuna ne faut en charge. Il faut tout ça là, tout ça pas érosion, il faut ba jeune ya kuna ba que non. Salon tout salon samedi, ba ça qui vit des années tout ça mabélé. Ce que ça en tout ma capacité. Ou ça là. Érosion yenda ko kei. Parce que tu yebi que l'état ça va difficulté belé comme parce comme comme ça va intervention, ça nous sommes conscients mais il faut bien peu tout ça comme ça au Syrie. Alors blanc ça autour ba ko ça qui na Tchangu, ou ça va descendre na yo, ou tu na monga fula. Alors est-ce que message oh yozo memela bangwana est-ce que baso captant malamu ba chaîne ya ba commune presse sociale obi ki ezaki mama ba jeune so commune toute tendance confondue oui commune ba papa parce que muto alingi kimia ngana ke na message au président azolo babi ya kimia tout ça kana mboka moko c'est-à-dire to vandi boye na Kinshasa tout ça na journée c'est moko beaucoup mona Gilles Boule mbaka moko o après présenter émission sembo ba mi balete
Baxana Canal Presse. Na Canal Presse. C'est pour nous évoluer national. Bon, mais identité non c'est moi. Comme on est Boulem. Tu connais Canal, tu connais l'équipe nationale. Tu sais que la maman Sylvie Bongo a moko la Congo. Non, Solange quoi le moko. Moko kaka. Sylvie Bongo pe moko. Moko kaka. C'est quoi il faut ton linga bango. En dehors de tout ce qui est un problème Congo, difficulté, obédience politique. Mais Azaka est moko Sylvie Bongo. Paix à son âme de patrie par attaquer. Tout ça n'est pas moko. Nous sommes Baksamate. C'est-à-dire que le message a dit à Kolinga Congolais. Dès que tu vas dire que tu as moko. Comme on a dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès que tu vas dire que tu as la présence nationale, moko kaka. Ya Sénat kaka moko. Alors, Blanchard, naïbi ba jeune alelo soko kei na ba message ande mwana oka non biso to liate biso wa tozo souffrir biso wa tozo nzala. Je crois que ça va discuter. Naïbi te soki za esprit saint et donc qui te langata na ok dans le terrain na tikalian koyo ke lokani mwana te. Parce que batu balingi batu bakoma l'esprit les ali ba politique. Ya koluka populisme. Batu balingi bacha bango ka ne bakenda nga za politicien ta. Kana mupandisa ngolo la yote bien na ngati. Nena za buna mamu ki bazo futa ngai. Nazo kataka dila olola ke no pesa ngo soki pa na changa mabuko na muto fuka ma. Na okenda ko sunga bande ko mususu. Bien qu'il est présent assemblée à continuer tout ça n'a pas projet on a pas continuer toujours se dire mais d'abord comme ça va ndeko que toi na commune tout na monga fula. Bobi bozo liate. Ah, ni ba ba mesolo. Non, bozo liate bona bo folo mabango. Mais en fait ça va $50 la mutu ngota. Aussi là na ngota. Ah, bozo na faire 2000-3000 francs. Mais ce qui te sali action moko bout. Ensemble na binu ba na quartier wana. To continue hôpital moko za wana boui, ba la problème ba mbetu, ba problème ba kisi, si pozo nga na 100 000 francs. Na 80 000 na pesa binu ba jeune. Pour bolingi pour bozo liate. Na tiki hôpital wana. O me la ga ba bloc ozo melana boso ko bedo ya na hôpital wana. Je préfère yo jeune au boulot so lia pa na na pesa na nga yo to finga no ngofinga mais nga la pesa bato a oblik c'est bon moya bato. Alors, ba descendre toi quelles sont les préoccupations de la population où ils ont rencontré? En tout cas d'abord peuple surtout nous raconter so baka que no ba kondi ba bandona bango. Ba kondi ba? Ba bandona bango. Ngapi na keka na message que non ba bandona binoté ba ebi ke bo existe ka. Mais la ka ba en plein de circonstances biso beto epe boué. Pandaka sango ba kunda mboka bacha bino peka koto. Donc neti na monga fula baza problème ya nzila nzila za biente déjà nango musika pena gravité mais na kati unga érosion la érosion ba pena problème ya courant maï là c'est partout courant maï c'est partout. Donc quand on ça la boue biso to ko interpeller ba kondo za mon peme non au moins avantage ça dit na bo na kozana na facilité aux vidéo wala na tinde des présences mais na tena WhatsApp na ngelo tala kotofo. Ministre de Mopanjo na salam sala. Est-ce que la descente nous a déjà d'implantation pour implantation. Il y a CRD, il y a Mbosso Kobe. Il y a parti. Mais parti les implantés. Les implantés. Alors, Blanchard, nous t'as fait la caméra na nani na Azarte. Vous allez, tu dois t'assumer aux candidats. Candidat on a na combien de communes? Ah, ndogozulu. Combien de communes? Yo sala baksono mingi na bandal pour ça. Oui, ngai ça na go secrétaire. Na uzala candidat na Bandal, na uzala candidat na Fuma. Na Robeta, nous d'aller, na Mbalamoko. Alors, il faut, un homme doit s'assumer. Si vous on va pas s'assumer pour ça. Ma candidature, vous avez l'activité de Bandal Mokoni. Comme ça, on a. Et puis, il y a Ebisa on peut déjà. Vous vous en informez à partir de la plateforme sur ce Bandal. Ouais. L'activité de Bandal, na Oya. Oui. Et puis, on a eu dans le babou d'intérêt. Non. Quand la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Bien sûr, on connaît les joueurs et leurs jeux. Moi, je suis pas. Non, on connaît les joueurs et leurs jeux. Tu n'es pas un joueur politique, mais aux anavuages à un homme politique. En fait, il faut se concentrer quelque part sur bon. N'est-ce pas? Tchangungaï, Mwambangaï, ce qu'on a ça, yo, tu as professeur na banda national na funa, c'est normal. Est-ce que l'OL le PCB sont nixés au tchad des circonscriptions? Non, nous changeons tout. Non, nous va changer tout. Le président Assemblée nationale l'actuel, au nord de Mbosso, on a fait na Tchangu, na Lukunga, na Tenge, partout, on va voter partout. Na quoi on soit qui est na 5 territoires, on va voter. C'est quoi? Alors, tout pour m'amoquer, tout à la pendant quelques minutes, grâce à Mike Kamwaka.
descente na yo na Mongafula. Maïka Moka. Après district, il y a Tchangou, cette fois-ci Blanchard du Kambi, coordonnateur. Il y a ASBL, à le peuple Webako, à Balusaki Mandoki, cette fois-ci, kuna na Mongafula na district ya Lukunga, pona koyeba lolenge kani ya kokutana na population pe kosolona bango, kotala pe maenini oyo ezali kotungisa bango pwete na musala na ye ya ki journaliste akoka pe na ko rapporter yango kitoko et pas ba autorité. Bako na mutu ya délégation oyo wapi ye moko azalaki mokambi na yango inde ti na quartier de plateau Manyonzi et pas wapi Blanchard du Kambi et le na délégation na ye bayamba maki kitoko et pas docteur Dieudonné Malula Oyo Azali, responsable et ONG Amour des uns et des autres. Sima, y'a mot de bienvenue, y'a docteur Dieudonné Malula, Blanchard di Kambi, Azwaki Maloba, Pona Kotal, ça na quelques membres. Oyo Bazala qui on a sur place que moyen ba continuer na activité ezalité parce que ba outaki ko informer y a disparition y a membre moko y a ONG Amour des uns et des autres Oyo ezali moko ya ba association affiliée na Allo Peuple ASBL et sengaki na Blanchard di Kambi akota na katia centre de santé oyo zalaki sur place pona kota la situation catastrophique oyo batu bazali ko vivre na yango kotoyo pasi pe mawa potala bambetu kami bale boza komona boye nde bambetu nyonso ya hôpital ndeko alali na se boye pokutu esika ya kochaye ezalite talali oyo yango ndeli basi babotelaka yango pe kaka baoperaka batu somo pe kia di nyonso oyo na Kinshasa pe na commune ya Mongafula basi ya kosakana te eza kutu na ba malade mususu nanu abiki te me babimisi ye po esika ya kobomba ezali te po urgence mususu ekomi neti ndeko oyo lokola bakangaki biloko na epe na ye moko mutu na hôpital po na mbongo ya kofuta ezalaki te na kombo ya Christophe Mboso Kodia Blanchard di Kambi a libéra mama na enveloppe po na kofutela ndeko oyo pe kozongise na ndako na mnicho naza libéré bandimi ko soin na ngai na futa docteur na pesi bango merci mingi ido kende liboso et puis centre za mukie toza pena na posa ba député ba bonne foi na papa Mboso na assemblée kuna po bo bongisa biso hôpital comme à moi 4 chambres pour sunga peuple koto. En tout cas pour na ba difficulté tozala nango na centre na biso tozanga bakisi ndezala te tozana bakisi te en tout cas tozanga ma de bena na konto toza koto yo batu baza ebele mais ce centre na biso nde eza muke to ambra bata ebele mais centre eza muke bambeto eza te bakisa malunga ezala te mais to sala ka to bundaka ke batu baza guérison to bikisa bango eza pasi makasi quartier yo hôpital eza kaka moko otomoni wana mais tala konto hôpital eza leli na place biso to finga biso to interpeller ba konta moka to yebisi président assemblée nationale to yebisi pe premier ministre to yebisi pe gouverneur à ville ya Kinshasa to yebisi pe président assemblée provinciale to yebisi pe na ba député nyonso o bazana kata Kinshasa que musala eza ebele ya osala Allo Peuple makuki na ye o to sala anti-saint to sala o to ko sala mais tout ça limité on n'a pas de moyens il y a un gouvernement na batu ya bonne foi mingi na président assemblée nationale ameka kota la mwa kaya koto inde destination esika ya matanga pona koyeba okonsoler famille oyo ekufelaki kasi tellement que nzela ezalaki catastrophique mbula pe epai embouteillage oyo ezangisaki coordonnateur Blanchard di Kambi na kokoma na esika ya matanga kasi a délégaki une équipe oyo wapi kenda ko représenter ye kitoko angaye na commune ya Mongafula surtout na quartier Manyonzi makambu eza ebele ya kosakana te bakonzie pour ça la quelque chose bourgmestre champion mopanga yaka koto po batu ba kolela kaka Blanchard, tu es à Kinshasa. Kinshasa. Ça fait très mal. Hein? C'est quoi Kinshasa est dans le bruit. C'est quoi Kindata na mbankana awa pamba. Ya moni ba Congolais faut pas pesa confiance na Mukonda Mboka.
parce que quartier on a les hommes ont créé un fatigué pas écoutant il faut ba congolais ba pesa ba kundambuka vraiment confiance makasi ba prière mingi pour na bango pour que baza na mutema wana ya ku sala makasi pour que mugeza bien ba utuko le bango qu'il y a encore du travail à faire. En République démocratique du Congo, c'est dans les 26 provinces, on a dit ça. C'est qu'on va repérer les Zambéens. C'est la différence entre nous les jeunes, parce que nous avons la présidence de l'Assemblée nationale, mais dans le budget, nous avons ça les BD. Ils ont une interpellation. Ils ont une interpellation. D'abord, érosion. Érosion. Ils ont Zamba. Dans un premier temps, pour l'érosion, il y a comme on retient dans sac dans un premier temps. Ceux qui gouvernent, moi, je suis gentil, Ngobila. Ah oui, peut-être qu'on t'a contacté avec le peuple. Tu crois que ce que tu as fait, n'habiter ceux qui. Ah, mon nom n'est ni mais. Tu crois qu'on accompagner dans un premier temps, qu'on zipana l'érosion. Même le bassin qui vit du wana. Comment dit? Mais il accepte ce terme érosion. Le bassin qui vit du même. Parce que tu as vu qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais ce qu'on est ça la passe, tant on va te dire que vous équipez Bangoti, va te voir conscient. C'est comme s'ils sont abandonnés. Le gouverneur a vu là équipé Batouana. Ne Bango Kanisa. Non, il faut battre mon babo tama équipé Batouana. Il faut battre mon base à la paix. On ne peut pas laisser des gens kakabou yéné dans la canabane de côté. Voilà. Président, mon aïe que non, il saigne l'IP. Moi, équipe mon boya yéz à la wane qui n'a pas. Est-ce que les députés nationaux, moi je fais les ans dans la circonscription, il y a beaucoup d'élus dans Lukunga. Ce qui serait vrai, ce qui serait vrai, l'Assemblée nationale exécutera. Oui, bien ou non? Le gouvernement n'est pas exécuté. En tout cas, la nation doit accompagner les députés. Parce que quand on parle comme ça, c'est pour interpeller le gouvernement. Député, l'Assemblée nationale. Pour l'année qui a lobby, plénière à lobby, moi, vice-président, il faut commission parlementaire, ça, vous avez suivi ça. Parce qu'il a bien dit, nous devons tous pour que le peuple se retrouve. Donc, bisous, tout ça, la bouille, tout ça, quoi, pouiller Karabango Kinda. C'est-à-dire, bango ba lobby la ndenge ya politique, biso kenda ba so terrain, et so balana, et yo kenda. Bango ba beti bo biso beti bo. C'est-à-dire gouverneur on a lésité parce que koto ba beta communication bien assemblée zo beta. Mais tout beta na ndenge te que notre kenda to ba non to kenda na ndenge avec le paix que biso za rango. Surtout côté place moto monique yo senga ko bimisa 100 francs pour moto te ba vie. Bo sali. Mais biso tout ça incarne comme ça là, mama minini. École hôpital ouana pendant que centre Zali pas ces Zali ceux qui viennent l'État ministre provincial de la santé ministre national de la santé ceux qui ne fisquent non ça on les a chambre salon tout comme ça 4 chambres ça ne coûte absolument rien parce qu'avec 150 sacs à ciment vous pouvez construire une bonne volonté seulement. Bonne volonté. C'est 150 sacs à ciment pour que ça va 4 chambres 5 chambres mon bébé. Quel centre de santé? C'est le centre là nous moulons wana. Ba opérera wana. Bureau médecin mon to wana. Oh ça place ba. Vous avez combien de mbéto? 3 mbéto. Neri zawana, mon neri zawana, eza ba cas grave. Ba ka o kota ina butu. Bato balala kiona ya sera des jours ba bimisi bongo, bo vana libanda. Pour ba ka o za grave ba sala on sur place wana. Vous avez l'opération nani? C'est pas fait na butu. Il y a ka torche le moine. C'est l'opération na torche. Et donc on a interpellé même dans biso mususu ba likana. Obi la majorité bato ba likana ba télévision tout ça, c'est ils ont quand même leur mator. Elle a bateau à pierre ba moins que 1 franc pour baya ka balu ba bien de kuzulu ba bien coupa bola ba bien surtout. Alors bande ko na biso na ba vraiment iloko wana. Ole ya ka pande kuzulu bule mba bo paka. Ça la paix. Alors bonsoir. Parce que na habité na vraiment dit toi imagine na so proyebi na mboko. Yango Congo et ko boma na mo de société. Kenza ba pesa biso mako. Ndeko Zulu. Oui. Et obunga. Moni ba konju to na bango. Moni kuja to na yi. Ana volontaire bon samboka. Congo bandi le temps papa. Faut to longola ba esprit de négativité na mboka na biso. Il faut to linga tout na tout na elikia. Elike les kinyo surtout.
Nous avons un président de la République qui s'est, pour moi, tant me dit pourquoi pour l'intérêt Mboka. Ce n'est pas dire que tout ce qu'il est en train de faire résiste dans à 2021. Après, vous savez, la démarche, mais résister dans 2025. À ça, la démarche en 2021, vous m'avez dit, oh, et quoi, boutique en 2030. Espoir, il faut que la macasse, il faut un espoir. Tu vois, les mbatés, tu as une difficulté dans le Mboka, tu vois les mbatés, mais il faut un espoir. Alors, je suis vraiment. Merci, Blanchard Bikambi, merci. Alors, nous sommes à l'assaut au stade Vélodrome. Il y a Kintambo, rendez-vous ce dimanche. Après Kaluka, après stade municipal Yamasina, ce dimanche, nous sommes au stade Vélodrome. C'est confirmé. La campagne se porte bien, la pré-campagne pour Mbosoko Diampon. Bon, biso ça la campagne Maracité. Parce que Mbosoko Diampon a déjà sa population. Meeting de vérité. Biso la campagne, nous allons organiser le Karabakh, tout le monde va dire ça c'est qu'ils allaient. Il suffit qu'à dire que non, demain on a telle activité, bah fidèle bah ça déjà. Donc c'est confirmé pour ce dimanche. C'est confirmé. Ouais. Le président m'a dit ils allaient rapidement pénétrer. Ils allaient sur le bilan que bon dimanche c'est confirmé. Bateau bah déjà. Bateau bah ça déjà. Donc on doit se préparer, même bah plénière à Tikeli Kabound, à ça on a festé. On a grand match dimanche. Au qu'il y a activité il y a dimanche à Massina. À la plénière samedi je pense. Activité à Kanluka. À la plénière le même jour. Kanluka, le même jour, il y a plénière, après plénière, accueilli, na Kanluka. Après Kanluka, dimanche, tu n'as pas Congo. On se comprend. Honorable Kabound, Ali, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait normal que ce soit normal, c'est ça la démocratie au sein de l'Union sacrée. C'est ça l'amour de l'Union sacrée. Quand nous devons le bas, nous sommes de ce dimanche dans le stade Vélodrome, il y a Kitambo, meeting de vérité. Vérité nini. Mike, je sais pas vérité nini, nous sommes de vérité c'est belé en loba. Vérité c'est belé en loba. Nous sommes de Pwanga, lui que non, Alingana de Mona Kassinaye, à commissaire vice-président, c'est aussi une vérité. Parce que vous avez costé mon macam. Moi, ce que dans Pwanga, l'autre on va y mettre l'ingénieur, c'est peut-être l'ingénieur, c'est la vérité. Le mot ce que dans Pwanga entériné par force. C'est la vérité. Ça nous fait aussi pour la Denis Kadima. Oh, tant que nous avons Denis Kadima, moi, ça n'a jamais été là-bas. Alors, vérité, c'est que non, 2023, il y aura élection. Moto na moto, on s'est préparé déjà en conséquence. Yamana ou le bafouté, hein? Moto se préparer comme on a préparé le Denis Kadima. Allez, moto se préparer déjà. Papa, même Union sacrée, aux la majorité dans le Parlement, à Otika la reçoit jamais 500 députés à Yimoko. Donc, attention, il y a des chef de l'État, vous allez petit chef de l'État. Il y a une jamais 500 députés. À la majorité dans le Parlement, mais à jamais 500 députés. Bateau, les batika qu'on distrait bateau. On a une élection et bandi déjà. Tout se prépare en conséquence. Oh, il y a postulé. Ah, c'est préparé en conséquence. Parce que tant qu'on a 2023, bandi va bundi baleki. Et comme un coup constitutionnel, Benda Singa, non, voilà. Alors, on a un montant pour préparer base nae, Simba quitté en 2018, abonné en 2023. On a un état de bloc patriotique déjà. Le 6 novembre, dans la barabara, marche populaire. Pardon, la ligne contre la oui. Il y a. Il y a un bloc patriotique, honorable. Le président Elou Faïlou, Moussito, Katumbi, Joseph Kabila, Église catholique, le mouvement citoyen. En tout cas, Joseph Kabila, il faut pour sa 18 ans de pouvoir à Saliboul. Donc il va bloquer un année personnellement. Ils allaient t'engager à tout ça. Personnellement, nous faisons un beau chaos. Pour Kabila, pour sa 18 ans de pouvoir, il m'a ramené ça. Ben Bazaouna. Alors, Blanchard Bikambi, on a autre question. Blanchard Bikambi, et monsieur Philippe la caméra. Ah, qu'est-ce que il y a rapide. T'as la caméra. Mais ma caméra. Non, aussi, la télévision, c'est le temps. Alors, on a fait 30 minutes. Écoutez. Ah, il y a 45 minutes. 30 minutes. Écoutez. Alors, t'as la caméra. Au bateau, il y a dimanche.
Dimanche, comme d'habitude, président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso Konampoanga, a un meeting populaire na terrain à Vélodrome. Où il y a un meeting, il y a vérité et il y a kimia. Bobi qui moi na mboka bisika to de kalinga otika kimia. Mais bon moni mama seni ndenge leki qui m'écoute na kati. Alors dimanche vendredi on se tubaya boyoka moi na mboka oloba nini. Aroya kola sabato dans sa sikate. Un jour à sikate bah on la chrétienne. OK. Pas ya sikate, na aroya ko solo na peuple mingi bazana kota de kunga ndinga centre ville. Donc bande ko surtout dans des choses quoi partir émission à moi na mboka ni bulembo. Bozala dimanche wana na boto signé to mesala ko sala to sisi meeting mwana mwana kenda ndako na kimia nyonso to parce que biso za objectif moko sikoyo awa bozo wela bo diriger mboka oyo bozo tumaka ba bisa transco ndamba salo pe grâce comme président de la république bande ko soma bisa zéro non meeting pe se resili bozo ndako ko banda pete ko na dingo biso pe sa monter ba copie ko pesa la re bana déjà mais papa Mbosso ko pesa mbongo nini Mbosso atana député na yemoko Samuel Mbemba za mwana lukunga taluka wana bozana mabuku na poche masine za mabuku apoyi yo moko na nongo za na buku tinga sur 100 personnes et banandeni nasa politique. Alors merci Blanchard Bikambi, pardon, il y a celui de la communication, il y a l'Assemblée nationale. Merci. Chaque fois qu'il y a d'informations, c'est raté, il y a rien pour passer à mission de la sensibilisation. C'est tout à fait normal. Sensibilisation, il y a un peu ce coup d'un point à l'assaut. Il y a stade Vélodrome, il y a Kitamo, on a besoin de Bandeli. Après Kamuka, après stade municipal, il y a Massina, c'est dimanche. Mbosoko d'un point à l'assaut stade Vélodrome, il y a Kitamo. Brutala. De quoi sera-t-il capable le stade Vélodrome avec une meeting de vérité? Yango Blanchard Bikambi a eu pour la mission dans l'émission de merci. Je crois qu'après meeting, amène les images. Tout à l'heure, tout à l'heure, sur la fille. T'es mon faux là. Tout par de là, il est continue là. Non, c'est pas. Tout par de là. Tout par de là. Mais tout par de là, sur la fille, il faut relaxer. Attention, fille des alliés. Côté la côté négatif. Il faut comme plainte. Avec comment ma concurrence? Stade, vous faites le domaine, le boulot. Est-ce que c'est comme ça? Stade, après stade Vélodrome, martyr. Oh, bon, merci Marty. Oh. Blessé du Kami, merci. Merci d'avoir dit les amis de l'an, on a dit ça, on a dit le traitement de la cima. Petit calamala. Coupable.